abimisi ba caméra nyonso ya chaîne na télévision na ye abimisi ba jeep na ye atie mupanzi landanga mama na kobeta yo okoyina ngai. Faites attention. Na beta yo. Na papola yo. Mosali ya Nzambe adindi na potopoto. Abani kosopa potopoto na nzoto. Yoka nenga zolela. Nzambi wani. Nzambi wani. Na potopoto sale lokote. Keno dina na dala nye. Sopa dala nye na nzoto. Soki na dala nye okokite. Kende na tuki ya petrol. Mondimi na omo kwa pelisa almet. Totala. Soko kobika. Eza ba komedi. Trouble moko ekoti na miniti o na mboka. On a ko papolela ngo pensa batu biebie surtout na église. Na ko beta batolo lenywana na papolio na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Boniko. E komi nini yango. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier. Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner, Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner massivement. Baïbalingara Serge. Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV. Trouble moko ekoti na miniti o na mboka. On a ko papolela ngo pensa batu biebie surtout na église. Na ko beta batolo lenywana na papolio na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Boniko. E komi nini yango. Lananga na bokebi. Effectivement. Naza mosali ya Nzambe. Oyo batu baye ko comprendre. Pe baye ko respecter nga na retard. Mabe ese koti. Na ebisaki Nzambe otindinga na fotan. Otindinga na fo moment. Nzamba ebisinga boye. Na yebi le pourquoi na tindi yo na fotan. Pe na tindi yo na fo moment. Bien aimé la nanga na bokebi. Maman. Sala attention. Sala attention na likambo to nito solo la. Naza n'importe qui te na mboka oyo. Naza mosali ya Nzambe. Tango vandi nanga pembeni, ozobika grâce, ozobika ngolu. Soki enlèvement ye lelo, tokoki komata pe na yo elongo, Nzamba kotala masumu na yo te, Nzamba zotala po vandaki pene ya mwana na ya likinda. Faites attention. Na linyola nanga na bokebi, ngana za mangwa ute. Ngana za mwanu ya makaku mbwate. Ngana za maboke ya simba te. Naza pe maboke ngalie mate. Lananga na bokebi. Tangu na ye na mboka oyo. Na bandiko teya. Lokola bato to benga bango soi-disant. Ba papa ya réveil. Soi-disant. Ba kolo église. Ba bomaki déjà mboka. Voilà, ba pasteur. Ba collègue nangai. Ba pasteur. Oui, ba pasteur. Tochan en général ba salia Nzambe. Tangu ngana ye na télévision, ma sœur na sali boye. Nzambe limbisa bango. Po oyo bango babane ko sala. Ba yeba kite. Mon frère, ma sœur, na télévision na finga mi. Mutu munene. Muyibi. Taba sikatisi le longi. Aye pona kolia biso mbongo. Tele longi mabe. Lelo na tali commentaire moko muta komelinga lobi. Ah! Musala buzoba me yesi epe munene. Nga lobi te. Munene oyo. Bo remexe mama Olive Lembe Kabila. Yene mutazo sala na ya munene. Landa te. Landa. Musala buzoba na mokili. Ezalate. Mabe ko bomana koyiba.
na lancé message na lobi boye nzamba zo ebisa ngai bote ya bien boye bisa libota na nzambe babongola mitema bote ya libota na nzambe bien mama landanga na nina loba likamo eza très important libota na nzambe bazo sepela ndenge bamoni ngai merci pour la confiance merci pour na bainyoso bazo benga balobi papa to tikali kaka na yo bato to tela ki mitema papa ba violer biso bana to moni bango na ba tribunal to moni bango na ba parquet bana na nzambe bazo lela babi papa ko yokisa biso sonité to tikali na yo effectivement merci libota na nzambe na lancé message maman kofinga maloko eleka ki to na télévision moyena senga lisu libota na nzambe mbongo ezate ndozo mona ti lelo na sombi mutuka te na sombi lupangu te telefone na mabe bilamba minene na mikomisa tata po na message o nzamba pesa ngai maladi oye ya coronavirus maladi oye ya coronavirus épidémie oyo 5 ans passés na leka na ba télévision na lancé message na lobi ete nzamba so sopa maladi moko na mokili mwana moko aleki na télévision aibisi nga boye bakoyanga noa baya poto te barata ngai mosali ya nzambe obwakela nga mbwakela abwakela ngai mama naibisaki basali ya nzambe boteya bien église ezalaki soko okoti okoyoka lisu eloko mosusu te nzambe azopambola na libala ya malonga na telemi liboso nazomona passeport ezobaluka likolo mutu na yo na tuni nzambe pourquoi passeport ezobaluka likolo mutu ya mwana mobali oyo nzambe azoyebisanga anu ezosila ata azokende poto nalobaki nzambe akobanda ngo na poto po akonfondre bino ke mateya na bino ezalaki ya lukuta donc passeport wana ezalaki nde maladi landa namoni nga moko na maison Schengen tala nzambe aza nzambe namoni na maison Schengen bautaki Belgique bautaki Italie bautaki Canada bautaki France bautaki Suisse na minute oyo bakangami avion okende kozongisa bango eza te papa leka lisusu na télévision loba lisusu nazomona voyage ya poto liboso na yo tala na mosali ya nzambe mama bo profite na grâce oyo na ele mbongo te na mboka oyo na yende kote ya sango malamu kendi na kananga kendi na mbujimai batu bazosepela lisu na bamboka babotami te batu bazosepela lisu na mboka bakoko na bango te mwana nini oyo abotama na France basakola pona ye kuna na France anu ezosila tozoya Congo kaka biso lelo tosuki wapi nalobaki yango chaque chose a son temps chaque chose a son temps chaque chose a son temps nzamba telemi nzamba confondre bango o babane koteya ezalaki lokuta ezalaki mensonge ayebisinga lobi mwana kanda na nge kokita me nazalaka boye avant na frappe natindaka bilembo lokola nga nzambe na siliki na nina kita kanda mwana na nga lite ya kanda kende mutu ya liboso ndo moni nga na kiti mama na kiti pamba te mutu nyonso afingaki ngai nzambe ayebisi ngai bana baye kolelepa na nga balobi dadi nauti kozwa visa ya Europe balobi afi ezomata te nakokende ndenge nini nga nalobi nanu po kenda bandundu te zwa visa ya poto kendela ngo bandundu
Zwa visa ya poto kenelango ba Congo. Zwa visa ya poto kenelango mbanda ko kene ko sala mbisi ya mai. Mama. Tangu na lobaki bazote ya mabe. Okoza pe parmi bato bofinga ngai. Ofinga ngai. Ofinga ngai. Ofinga ngai. Ofinga ngai. Kende poto batala yo. Bon papa, visa. Olobaka na nga na koyanga noa. Na minute nga libanda yo na kati ya ndaku. Nani azo yanga noa? Yondo zo yanga noa. Papa biso pe confirmer. Landa confinement zo ya. Eza mabete. Maladie oyo c'est Dieu. Maladie oyo eza nzambe. Peuple de Dieu ba nyokwa mi makasi. Peuple de Dieu va souffrir makasi na mboka oyo. Nani wa manipuler peuple te. Kene na limité. Ba sokola peuple mabe. Ba tekele ma ya 500 fois na $20 mabe. Ba baluse na mabele mabe. Ba bimisa ngubu na sama kolo mabe. Bimisa lisusu. Na lobaki yango. Bo finga ngai. Bo critiquer. Toko yeba ngana bino na tango asuka. Nani waza mosali ya nzambe? Nani wa yaki pona nzambe? Nazo pekisa memi be église komi fara. E komi wenye besebeje na wenye mezomer na kati église. Mama na bundaga makasi. Na silikaga makasi. Lelo tosukiwa. Lelo tosukiwa. Yakoteya. Bima oteya sango malamu. Bima oteya. Mais ça na ba o ba soteya pa na lina. Ah. Bazoteya. Nano esilite. Nano esilite. Ngamoko na kokanga maladi oyo. Pe ngamoko na yebikisi. Oh. Ah. Landa. Effectivement, na komisi nzambe côté na Facebook, moyen mutu achama ilikola telefoni ezate. Côté na Facebook, moyen ngubwebi malisusu mama na sama kolo ezate. Eza déjà kokene na suka ya makamunyo nyonso. C'est ça. Nanu pe bokomi na suka te. Ata bo te na ba Facebook. Biso na mboka connexion malonga ezate. Kurape ya malonga ezate. Moeto landa bino ezate. Tangu ya suka oto yokaka yango to komi na tangu ya suka. Tangu na lobaki se repentir. Maman nazwi mbongo te na makamwa nzambe. Pona eki ko salele na solo. Na fingami. Na inami. Nani abwakeli nga mbwakela te. Ah. Mama botinga ebisinga lobi. Mwana na ngai. Moma oyo ye. Eza moma te. Okota boloko pa. Okufa pa. Na ebisi mama. Na ebisi mama na nga na bi mama. Makamwa nzambo na koti yango na sentiment te. Nga nazalaki atalaku. Na maison mère. Nzamba ebisi ngai. Bima na musala wana. Yaka na elanga na ngai. Nzamba tikisa nga tala mama. Na linga miziki loko eloko mususu. Ya papa yo oseko yemba makasi. Osoka tenzembo ya sika. Otiki nga wapye. Otiki nga wap. Bina file. Otiki nga wapye. Otiki nga wapye. Otiki nga wapye. Osoka ngote. Papa. Landa. Okotuna ngai. Oyemi nzembo ya mokili pona nini? Bina file na kati. Ah! Na leli na yoki pasi. Moma otokomi. Ah! Bakolo Bible. Bakolo Bible boza wapi. Batangi Bible.
na kati ya Bible ote ya biso bolingo amour fidélité linga moninga na onengo saka nini omilingaka problème yaka na mboka te sali nini eye na leli nzambe na ngai esalinga pasi nga nakanisaki moma oyo tokomi bamusicien chrétien na baadoration bango bamemelaki biso na mboka badeni ngonde bamatu samuel bajose nzita bamaiki kalambai bamoïse mbiye bamichel bakenda bafoye patrice bakosangana mpo batombola nation bakosangana mpo basoutenir biso toye na basali na nzambe lokola ngai na limete baza ebele mama na okamwa likambo makasi peple oyo atambusaka maki peple oyo atambusaka bitabe peple oyo atambusaka gato peple oyo atambusaka mai na mutu balobi confinement peple na kati ya ndaku peple azobima te peple azosala te oleki na tv batindelo mbongo na M-Pesa papa mbongo oyo olie biso pendant 5 ans mbongo oyo olie biso pendant 10 ans mbongo oyo olie biso pendant 20 ans okoyo tikela biso te na bandaku peple na kati ya ndaku Papa wane sa pato ndonga. Olianga tina suka. Tikanga na vana na shibe mpiana. Mama. Tikanga na vana na shibe. Tikanga na vana na wera. Tikanga na vana na dikap. Aigle. Fali Poupa. Dikap la merveille. Marabioche. The people the world. Soi-disant bandoki, soi-disant ba sataniste, soi-disant ba tobakisi, Fali Poupa tali, confinement, ya coronavirus, peuple a koti na ndaku, peuple a tambusaka mai, peuple a tambusaka bitabe, peuple a tambusaka mapa, peuple a cordonnier, peuple a musala malongate, Fali aleli. Fali alobi akosala ndenge nini Fali agangi babayeur de fonds boya kosunga ngai na $1 na $2 na $3 tala Fali o comparer Fali na mosali nzambe ni na mboka oyo basala nzambe bana mawate basala nzambe balingi biso te Fali Poupa soi-disant ndoki soi-disant nganga musicien mokili aena basaki ya loso aena basaki ya semoule aena ba huile aeko soutenir peuple na ye bongo bino batangi bible boza wapi ozonula bana oya ba faser balobi confinement ngana mwasi na ngai tokoti na kati ya ndaku bongo bana oya ba faser est-ce que confinement ça te pona bango nzambe na ngai ba message ebimaka par-ci par-là moko na moko tant que mosali na nzambe esengeli alelepa na nzambe azwa pe révélation oyo ekouta epa na nzambe mama la nanga na bokebi tozo sala musala awa pona lokumu ya nzambe pourquoi so tala talabana mibali ya bato mboke za na citation bien te hein. Faites attention. Papa nota ba mibali te. Toko boya bon zambete. Toko telemela pe nzambete. Kasi nyonso o toko sala esengeli to réfléchir pe to kanisa. Un véritable mosali nzambe il faut aye kola to pe aye ba kosala posa ya nzambe. Nalingi to lobaka ngona yo aye kola kosala posa ya nzambe no ke kosala autrement na volonté ya nzambe landa ba
basali ya nzambe ozomona basali ya nzambe basaka bato basala makambo nyonso na retard. Pourquoi na lobby retard? Yo mosali ya nzambe nano zwa tante ya kosangisa nation. Dernièrement na uti komona mosali ya nzambe moko akoti makambo ya politique. Oh, papa, politique ozomona politique eza vaste. Chine po eza la Chine, ba chinois basanganaki. Japon po eza la Japon, ba japonais basanganaki. Kasi basali ya nzambe nanu bozwa te ya kosangisa Congo te. Congo eza divisé. Mutu abandunu na kwena ye. Muluba na kwena ye. Mungala na kwena ye. Osangisi peuple te. Oweleli koleka na télévision obandi kofinga. Mwemboke mata ezate. Namoni mosali ya nzambe azolela mawa nzambe. Epi mawa nzambe azolela ngo ne esthétique. Abimisi ba kamera nyonso ya chaîne na télévision na ye. Abimisi ba jeep na ye atie mupanzi. Landanga mama na kobeta yo. Okoyina ngai. Faites attention. Na beta yo. Na papola yo. Mosali ya nzambe adindi na potopoto. Abani kosopa potopoto na nzoto. Yoka nenga zolela. Nzambi wani. Nzambi wani. Nzambi wani. Nzambi wani. Papa. Na potopoto sale lokote. Kenodi na nadala nye. Sopa dala nye na nzoto. Soki nadala nye okokite. Kende na tuki ya petrol. Mon dimina omo kwa pelisa almet. Totala. Soko kobika. Eza ba comédie. Eza ba stratégie. Eza orgueil. Tia salaki nyonso wana. Na tikali komona ta signe nzambe te. Eloko nyonso mwana na nzamba zo sala. Faut signer sala. Mais papa, arc-en-ciel et bima qui likolo. Arc-en-ciel. Vous blaguez avec les gens. Maman nalingama se quitté. Nalingama se quitté. Eloko moko bimate. Eloko moko bimate. Tia silisa zongi na ndaku na ye. Tangu kutu. Ya salaki priorité. Baka izalaki 57. Tangu ya sali prière. Tokomi na 5 quelque. Abebisi. Toi bongisi. C'est que bois kelbi so lisu nini maladie. Et ya lisu ebele na mboka. Eza ba comédie. Eza ba aventure. Landa mama. Maladie ya coronavirus. Faut que l'on nzambe merci. Papa. Faut que l'on nzambe merci. Un vrai Congolais. Un véritable Congolais. Atala ninga tambola qui na le passé. Atala ninga so tambola na le présent. Natangu ya coronavirus. Congola komi soin. Kosokola maboko tangu nyoso. Kosokola nzoto. Namutuka. Tobane komata lokwa bangulu. Bako fina biso na kati. Uta maladie yaki. Respect et koti. Yo nani? Yo nani? Ole kana TV. Ole la mawanzambe te. Papa. Atumbaka etamo bimba. Yenzambe. Maman. Basala nzambe basalaka te. Ye moko tata. Atali non. Trop c'est trop. Natini basali nanga batu baboyi koyoka. Natini na baningo no so batu baboyi koyoka. Atumba Sodome etamo bimba.
Maman, na ba société, na bana, na ba famille, tangu kana nzambe kitaka. Ah, papa, na poto sale le côté. Que nous tchate moutou na nzela train. Landa, na oyo kapasi, basala nzambe botanga Bible bien ko. Botanga Bible bien, tanga Bible bien. Atuma Sodome, abanga mutute, ayoka mutute, apelisa essensité, apelisa limetité, atinda pete ba pine ba yo anke ba tumba. Sodome esika kate senini. Ayoke la mutute. Landa. Toye na epoka Norway. Nzambe. Asa Nzambe. Abeti sambula. Tangwa yebisi Norway. Tonga boatu. Noa so tonga bato. Batu baso seka Norway. Nenye ba seka ki ngai. Voyou. Muyibi. Mutwakala. Kuluna. Lelo to suki wapi. Abeti sambula. Mule beti. Maman. Tang to soloba. Nepoka Norway. Eza lokola changu mobimba. Mbule beti. Bandako ezindi. Batu bazindi. Basina bana. Batu bakufa. Yobima na télévision. Oya kolala na poto. Ono bozo senga mawanzambe. Ah. Senga mawalibota na yo. Ko senga mawanzambe te. Ngana beti maboko. Nzambe merci. Merci pour le coronavirus. Maladie eye pamba te. Eye pour na ko soutenir ngai. Soki na teya ki baboya ki ko yoka. Na leka na ba télévision baboya. Na ebisi bango ba teya bino mabe baboya. Lelo mutu nyonso wana sima na ngai. Na loba makambu pe salami. Mutu nyonso azo applaudir pour na ngai. Tata pambola biso. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa télévision kitoko. Comme ma vérité. Nkumu Africa TV. Pour s'abonner massivement. Baye Balingara Serge. Pour s'abonner dans Nkumu Africa TV.